Yo témoignage ni ozana. Ebele ba obongwama ces derniers temps. Tout ce monde a battu obongwama. Azaki chanteuse, atiki, mais elle arrive pas à témoigner parce qu'elle so banga, ba bambe mabanga, ba fingaye, ba critiquer, nana témoigner koutouté, mais déjà ba sali histoire naie, mais déjà ba bimisi histoire naie, oyo selo bango, yemoko kolo témoignage, nana yena ko témoigner. Voilà comment le diable est en train de jouer avec les enfants de Dieu. Moutazan a besoin qu'on témoigne. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Ils ont vaincu. Ngana sepela rabato bazo tia ba vidéo na nga ya kala. O bazo tia ba vidéo na nga kala. Bo tiaka, bo lembate, bo sala nga bien, bo sala nga publicité. L'ancienne mamie et la nouvelle. O ya eko zonga lisusu na makolo a mokeli na ye. Tango mutazo kuta na vidéo ya kala kuna. Alobi o vidéo si comme ni mettons autant apparence, ne longi, vidéo ina ne bien 2 ans passés, et ça a toujours différent. Au moins que là elle était un peu jeune, aujourd'hui elle a grandi. Il y a toujours la différence. Il y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut convaincre les gens, qui peut donner les gens la motivation de croire. Cette fille-là, elle cherche la délivrance. Cette fille-là, elle veut changer. Cette fille-là, elle veut abandonner. Cette fille-là, elle se bat. Sois béni Seigneur, sois béni Éternel, je bénis ton Saint-Nom, tu es bien, tu es tellement bien dans ma vie, tu es tellement bon, tu es merveilleux. Que puis-je te donner? Il y a toujours la délivrance. Nazan a besoin de témoigner parce que Apocalypse 12, 11, ils ont vaincu. Il faut avoir le témoignage. Au témoigner nini pour la kisamutu. Lelo na lina mona Laetitia moko bonanga Laetitia ni akoti awa. Ah Laetitia songo. Bonjour Laetitia. Nalina mona Laetitia bani vidéo te na landi Laetitia kota na YouTube beta de royaume. Oh nyo sala leki nanga ou bien ya nanga mama nanga to sala. Emema kufa. Banda kotala ba vidéo nanga tala tina niveau emema ka bana libanda. Kokota kuna te Laetitia songo. Kokota kuna te kokena ba mvutima te. Mutu msutanga ye finga yo parce que on leki azana jalousie alinga koma yo parce que azokoka kokoma yo te il faut yaka ko luka ko humilier yo tanga omona zo ya ko humilier ozo répondre te a ko multiplier force à monde des ténèbres babi kinga sana suka leader Coco Chanel mutima mwana boss. Il faut multiplier. Bochaka ba vidéo na ngande to sona na Chantal bon lembate. On a swana kazna otete la bocha. On a swana kana kingandi bocha bon lembate. Bozo pesa déjà témoignage nanga parce que page un coup kao ba mama bo partage ngande vidéo ya bien ya boye. Page un coup kao ezana succès ko le page ya mamingeni des royaumes. Un coup kao ezana makambu ya bien ya mamingeni des royaumes se bo remarquer na pibia ka so eloko kunate parce que za page moko batu ayeba kango ya kofinga batu na yana un coup kao so na tie ba vidéo ya nzambe te prédication na ngamo côté ou bien matière Titi Deborah te ou bien ba vidéo ya baninga mususu te ou bien makambo mboka te il y a pas de délire ya ba vidéo ko finga batu bien makambo mabe na boya. Ça fait plus de 2 ans on va continuer à faire ngana lo barabo binselanga vidéo na 4 chwana onga mami na ya répondre mutute bango ba suki sanga siko nzamba bandi nanga place bango ba suki sanga balobi bango nde ba ya pomba ba colorando bisunga sko mami na ndima. Ah oui, Nzambe siko abandi nanga. Il faut tout ça là-bas merveille. Avec Dieu, il y a toujours les succès, il y a toujours les merveilles, il y a de la poussière à l'élévation. Et dans la roquitate, succès en succès, succès en succès. Oh là, na kachanda ko la tana ba moi ba 5000, ba 6000 na kachanda o sepela. Mais dans na moment moko za na continuer na o sabarando. Sécheresse moko e kotaka na kachanda ko maboko e kauka.
Attends, bon, la sociale est côté boye. Oso tika na fin du mois, oso koko s'en sortir te tout. Il y a quoi au juste? Qu'est-ce qui ne va pas? Babi, l'ennemi sortira que de ta propre famille. Matthieu 10, 36. Bando kebele otozana bango ba pesa makambu kuna ba auto utana bango famille mokote. Et ça va me sikate. Mais nous on est là pour dire que c'est fini et koki on a essayé Chantal. Na yaki olia tabarabinote. Bengana la kisamokili ke tan ezana elo nyoto ezana likambo na tango na yango yawe kumbama tokomi na tango koluka masia o yawe kumbama likambo na tango na yango yawe kumbama nzambe na osho nzambe na komba nzambo yo to utana ye musika tozo kende na epona to comité likambo ezalaka na tango nango na fait Chantal depuis banda ko finga yo mama elo onini elongwe na nzoto na pourquoi zo continuer na distraction olongi place mo ozo continuer na distraction so wele la internet nani mama otika déjà histoire osala histoire soko bandaka histoire il faut comme na maman moko clôturer histoire na yo et comme siko il faut betaka histoire na yo bah tu faut ba betaka histoire na yo elle fut aujourd'hui elle n'est plus elle est devenue comme ça il faut changer tozana bakaye obandeko koma ne bandela kaye il faut tourner ka page okoki otelema na page kako yo telema kite ozo limiter vie na yo comment yo koki limiter vie na yo on limiter vie non pourquoi na distraction na sorcellerie tu cherches quoi faut qu'on tourne à page l'histoire a été déjà écrite l'histoire a été déjà vécue tu dois vivre la nouvelle histoire de ta vie avec Jésus, des succès en succès, d'élévation en élévation. Avec les diables, Ezakara Lelo sali les mêmes vidéos, Maman Yabizengi, Lobio sali les mêmes vidéos, Frido Botakati, Osali vidéo, Yo Chantal sur la table, Osali vidéo, Yo mairie d'identité, Tale Longi Mouneni, Osali vidéo, oh. Donc, on changer l'histoire, tandis qu'il faut changer l'histoire, cahier, livre, comment la page à Liboso, comment la page à Mibalete, c'est quoi la page, la deuxième page? Dans la deuxième page, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que tu nous as amené de nouveau? Ah, mon bali au tato. Quoi, Bandi Boye, à Koka, Tate, mais. Attendez, s'il vous plaît. Après, il ne va même pas comprendre les mots de la discussion pour rien du tout. Je m'excuse, pardonnez-moi. Allô, chérie? Hein? Donne-moi 2 minutes, je n'ai rappelé, on a un direct. À tout ça, bisous. Vous l'aimez ça, hein? Il faut voir un maquillé. Poso kata. Enfin, on t'a compris il y a quoi pour poso kata là. Donc voilà, c'est un peu ça. Na vie, il faut dans la histoire. L'histoire vécue et oezo ya okolobanine yani. Tokyo tene ma place mon côté. Mima ozongeli ba groupe o musukuna mima ofinga kuna ozongeli be bafinga comment ko zonga na muto afinga bana no babizengi lelo na sabino histoire lelo Chantal na linyo bima yo yaka na noir yaka petit nanga Chantal sora zo finga mati lelo eza pona yete soba zo finga Chantal po akote la kanenga kaka soka kote la kane penga tel meti lelo finga mati to bossa na rando ndenge banda ou bien batu misuso ba ya kota ka rando na loyenge o ba yebeli lelo kambe zaka ya Chantal azaka na zemi a Trevis na hôpital azo bunda na robota mwana wana abanda ko sala zemi il faut ba boti ça y est et abanda ko sala ba vidéo il faut ba boti se bakangi na hôpital tellement eleki azo kokata zo mona ke bazo finga nazo ya ko répondre te ba report c'est roi na biso nyoto to yebi ezalaki Dani basangani na mwana na Maria
Tout boss en a raté, photo zongi sakaba histoire. Marie, elle est encore vivante. Elle peut témoigner. Tout le monde a vu. Ce qui est une histoire en randonnée bandate, il faut tourner banda wapi, to komi nango lelo ndenge ni place oh. Si quoi la personne comme Chantal, ata babalou qui la kanga, ban vutaka ye pour des Chantal d'elle-même. A record ça la vidéo finga ba Jordina ba Ryan té. Pour banda ofubunde la ba Jordina ba Ryan, depuis nazalaka na kibomba na mama na mukolo ya Rotterdam. To boss na raté. Mututo ayebi on azala na groupe on atika na bango nandako loba si y a une personne que moi mamie je peux pardonner ça sera Chantal mututo Judith azana malgré na solisa que peut tout na boya toza binemi te na boya na ngaka mutu nyoso tout parce que na comprendre te o akia lobia o atuni bo akotuni bo na besoin kimia toza na ennemi naza ennemi ya mutu te. Obo yebika to solana bango te wana ya binemi wana bango eza bongo mais les autres obo yebiki na tikala ozala problème na bango te naza pe na problème na bango te na fingana na bango te na tongana na bango te soit to pesa ni conseil to montre to se comprendre te vaut mieux kotika parce que likamo ya ko insister na ko pesa ba conseil yango ememela nga tout le temps ba problème na ba groupe. Mutu soka za déterminé ou bien décidé à reçoit la vidéo na yé ya ko se liguer na batu misupo ba banda continuer ka barando a continuer kaka ato bandi ko pese conseil tongo midi poko zo bundana ozo loba ce qui déjà ça quelque chose ça déjà sentiment na yé et ça détermination na yé aza déterminé et ça volonté na yé akosala ngo kaka ce ko zo continuer ko pekisa yé akoya ko balukelo ba komi ko sangana ba komi olukelo ba problème makamanga na vivant na ba groupe angwana yango na koma ke ce que simbito yokite na tiki Chantal azalanga na rando te baso continuer ko finga e pour kota na ranga et puis na okyo za l'ingratité hypocrite na banga ka pe mutu te ce qui na décidé na limbisa ou bien na solo la na ye bino mutu otinda ngate bino pe boko empêcher ngate bozo tata na ngabia bo abanzambe na nga tozo linga to longwa na mabe me bolinga ko sonisa batu na mabe bolinga ko pousser na mabe tozo linga to calmer je Frida ko silikate Frida ko kota te na ese lobi na ese Frida na yaki pamba te tozo la ki mingi te me oyoka ki quand même makambo na ese bino Frida nga mami lelo na okyo zwata na nga na yati France pona ya opekisa ka bino ou bien zwa téléphone nga pe nga mami na comme opekisa na bondelo mama tika ko Frida na modèle yo yebeli mami alinga rando. Ezo bangi sote mokili. Ezo te yo te Frida nanga. Distraction ni nozo kota wana. Babi yanga ndeko. Masha mukana biju mukuna. Joli kasongo. Stella mukendi. Babi ba oyanga. Toke nana ba mukande. Mwazo ba mwani mami. Hey! Yote. Oh. Tamwa musala bana biso. Oh. Yote laka wana. Bino bo umela ba mama de royaume. Nalela bino fort. To bossa na place rando utate, to bossa na place rando bimate. Mais tellement ba groupe na ba on a fait bino ba état d'âme, ba tumisu ba utina totem na bango, ba utina sorcellerie na bango. La personne on aime soso kuta na bango, c'est son ba sorcière, na ba sorcier. Comment vous allez savoir ce boza bino ni soto na kacha distraction, ba zali ko continuer ko envoûter bino Coco Chanel mutima mwana boss. Hein? Bazo continuer ko envoûter bazo mema bino na distraction au moins mususu kuna bimi ma pasteur mais maman pasteur okokuta ye na ba faux profil okokuta ye il faut yeba maître Jérémy ba uta quartier moko na mamingeni il faut na posa na pembeni na ena yeba lisola mamingeni pona ko banda ko finga na ba faux compte ngata bo fingi ngalelo ti lobi kaki paka kokolelo bana mon frère Fali Poupa na sana tante Nazana tenté pour la vie réelle, je suis plus bien que vous tous là. J'ai chez moi au Congo, au Binonio surtout bata grande bozana ngote. J'ai des travailleurs on a futaka. Nazana bat bafanda na lupangu na ngaba futaka ni courant ni mai bafanda ko fele. J'ai une vie meilleure. Na otala ya potote ça c'est rien. Ah, c'est facile à rejoindre. Mais na fini na rando si a telemisa lupango. Ni na fini na rando ye na buko lupango. Lupango na nga eza ya 2008 s'il vous plaît.
Nazalaka propriétaire depuis 2008. À cette époque-là, je craignais Dieu. Nazalaki na ba délire à ba groupe te, y a ba Facebook à ba problème te. Tant qu'on a commis na ba délire y a ba groupe, y a ba Facebook. Nzambe bandi ko pinir, nga bandi ko betanga. Mais tellement Satan soit qui déjà place na ba alcoolique na ye, ba longo ninga le cœur de l'homme, ba tchenga le cœur animal parce que tous en a trois sortes d'hommes, homme spirituel, homme animal, homme charnel. Yosa quel type d'homme? Ba groupe nyo tout au Salagana bango la plupart ce sont des hommes animaux. Bandoki, ba caractéristiques na bango tozo mona ngo bazo bimisana na misala na bango. Ozo na besoin ko buka mabolongo te po tu na Nzambe. La kisanga eta dame ya Frida, la kisanga eta dame ya mami, la kisa te Nzambe si afungo libiso misu. Azo talisa biso. Yango na lobaki Bible lobi vous aviez les yeux mais vous ne voyez pas. Vous aviez les oreilles vous n'entendez pas. Tant ça me faisait mal. Un jour c'était trop, c'est moi qui lui a permis de répondre. C'était trop, Nabi répondre. Mais erreur na sala kangwana parce que na melaka azo melazo continue komi bunda nango. Na tuni olingo répondre pour na ndel so que meki tout si là. Mais tellement c'était trop, je voyais comment il était malheureux. Erreur na sala kangwana Nabi répondre mais sois bref. J'ai oublié que na kati wana ngamona pesa passage na bosani ke pona ko bima na makambo na tango koti ezara facile peut-être parce que ba komi ko injecter yo ba komi ko injecter yo ba komi ko attaquer yo ba komi ko peso sentiment ya makambo mabe parce que eloko mabe zaka na sentiment eloko malamu oyo ka sentiment na ngote. Yango bomona moko soko nazo pekisa vidéo azo yo kate na bio ke lokwa yo lingo emilenga nga pe na emilio comme ça toute ta place to kende. Et ça qui juste répondre, essaye d'expliquer, sois bref. Maintenant c'est que te komelanga ba vidéo à multitude. Je n'en ai pas besoin. Si c'est pas parler plus que moi. Je parle plus que toi. J'explique plus que toi. Je sais convaincre les gens avec de bons arguments. Mais si je laissais ça, c'est à cause de ces dieux. Dieu a permis que mes enfants quittent la maison. Nalela lokola mutaku feli bana 5. Nalela pasi ya kobota. Natali kobota 5. Nakacha même groupe wana. Place na comprenaka qu'il y avait des jida. Akoya kote kanga na yebaka. Na uti tribunal na osa la vidéo ya kolela ya passe batunyo tu na groupe ba yebaki. Na sisi vidéo na moni ba téléphone bandi ko kotanga na yamba. Au téléphone c'était qui Chimène. Elle a déjà enveniné tout le monde. Ils se sont rigués contre moi. C'était juste tété là. Et cette Chantal là, après il est pas eu baluka. Le col ba koma ki mama na mwana. Na tuni ba de quel droit bolo bananga ki nazala ki na droit ko ya osala vidéo te ki ba ko seka biso pona eko lela na carte internet. Bana wana tala niveau mutema mabe ya mutu. Yo kelo bana wa bona sensinto bandi osona na kati ya groupe. Bana wana bazayo, ba utina libumuno. Paso kana yoka yoko kyo yoka bango. À ce moment-là, Dieu commence à me parler. Na vraiment du recul. Je voulais plus. Mais tellement on était dans un qui on a bando le kaka sangi sabo to panzana sabo qui savait fait des comptes. Mama pasteur soi-disant o azanga matea azo tatonete loko ata biso ba mami o na yata na témoignage na te ata mukie na édifier ata peuple de Dieu bolanda nzela ya rando te bolanda sorcellerie na biso te bato rando bolongwa kuneza distraction to mema bino na ba envoûtement to mema bino na ba distraction to mema bino na destruction bolongwa kuna bundana na vometa le loko mususu ke ofando ta la vidéo rando oyo kanima
mato inaweza sui ozoyo kandeka maloba ya mabe o bazo finga batu bande komoni 2 ans on a sali na ofinga te nga soki na sali video ya rando na minito internet ekangami kufi pona na sibla penza batu penza mutu nyonso to bien na zana ope ya mutema ya kati ya libumusoka bimwa internet ekangami kufi me nzamba kanganga monoko nzambaka na minute botala video na nga na sana nyonso tu ça toujours terrible bon ce qu'on a minute on a vu moi 2 ans ya pause na otala penza Chantal bien na otala penza Frida bien na otala Kingasani penza bien na okalkile mode ce qu'on a salé la bango live pendant 2 ans na salati lumière DM ma fille ou mela na kokalikile bango penza bazonga bakota na live mkwana te ponga so na sali mutu live banda to bana rando aroya na butu te kosela nga live il faut ça la 2 jours à lali à préparer l'oignon et à répondre ou bien journée moko les mêmes jours ba ya raté azate tala niveau ki ndoki ya force diable atiaki katinanga botala niveau ya force ya maloba ya mabe diable alati sakinga oliena ya na maloba ya malamu nazomeka ya ko edifia tabokota kuna te po izana maloba musu diable azotia ya mbeli so ina papi yango yo il faut bela mulukika o babenga ngona français migraine. Mais la Bible m'a dit, la parole de Dieu m'a dit, hein, mon konanga zana pona ko témoigner pona ya bolamu pona ko bénir. Et zana te pona ya kaka ko finga ka Frida bien linia DM tongo pourquoi. Na ya ko finga mairie identité. Te, et zana te pona ya kaka ko pupula batu. Na ya ko sosola, na ya ko tanga ka ba via batu te. Si on vit dans les andengwana bien vient Frida des andengwana. Et talinga na nini? Est-ce que on a obété la bino pour ça na ngopé nini? Est-ce que pour changer? Et bon que le bien ngwana fingo o petit peu solution te yo mama ya bana bizengi kene pa mwana kene kuna place wana bazo bongisa bizengi o pesi ngana adresse ba bongisa bizengi ngana yeba tu misuba ya ko finga biso na ba internet mama na ba vie na ba ona banda kuna ba ona ba famille na ba bazana bana ba trisomie 21 o ba benga ka biso na ba na lingala to benga ka ba mongol bano batanga ka soyi ya kizengi me mutu moko ya ko finga ngwa zate. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.